Bandeko mbote mbote bisika noso bozali bozolanda ngai ngande kona bino simo poso lobito mobala pembe tina Dubai tembesili ba jalo bakufi ba fond compte pe bakufi lala lulala simo poso lobito mobala leki libongo na elengi mobala leki mbongo suka sanza na elengi mbwa rouge keba nyoka akoswa yo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma ngawane ngundu kakamnya munene nzeta moselu keba nyoka noka bakeina ipupa na ba makosisa na kelia ngawana bandi kona pesi bino na mbote ya Yesu Kristo ezali sika nyonso bozali grâce ezana bino bandi kona yeto solo la lisolo ya ndeko na biso bobengi ngai na sepeli na moi geste bobengi bino ko simo ndenge no soko koloba likambo ya Jared te na ya makongo na leki na ngana muso mwasi na obosa Jeunesse s'occupe na bosa ni kombo nde boloba ki wana bolimbi limbi sangai bango misato wana nde ni bozoko koloba te yo sa mukolo yo pe mutopesa biso mateya yo pe on sola kitoko merci na yoka ki merci ya on eko répondre bino bandeko likambo ya Jael na makongo na mwana na bango misato wana ekumo kende mabe bandeko nde bobengi ngai na ibitina so na zoloba ya ngasu na lobi likambo na insister mabe ezoya mabe makasi ezoya ya biso to mona kana musika bilo bo mona na rete ndeko na biso wa kufi na Belgique wana na ngana hivi moto ba ku yeba na neso na bite wana bongo mukoloka sala ka ba emission tititi tozo so na ba ngadi ngabileki na nga o makamba lobi makambo ndeke pe makambo yo ekoko so ngita na retour yana lobaka bon après mona denile sa lobili kamga ngabi mwana so azana makambo malamu aza mwana moko azata bien aluka ba vie na bango ba solo bonde ba solo laka ya msuba yiba na bango ba vie ngo ngabi ozo mwana mutu mususu abimisi bazo bimisa na kanda ya msa lobini kakanda mutu musu azo moto ya nini boy ayiko kotsa ngo komi ya solo yam sa sa ndo ite maloba ne bimise ndo kineti ba denile so parce que azu saka o ba biso kofinga bi ata lobite me boyebi motema ya kofite boyebi motema denile ya il faut tous ala prudent na yibisa bilo bande ko za la prudent parce que to yebi nani te mutu mususu ozolo bandeli ka mususu me yeba presque okomela ko dépasser te la zote le biso ba photo ne ba video ka ya mabe parce que bazola kisa biso eloko bandako lona omoni ndengeza bazola kisa kaka wana ne ngala jijaka mutu te biso no soto ba lekinsela nzambe mo mutayibi ndenge akojije biso na lingina loba lisolo ya ndeko na biso Jael vanda makongo vanda mo leki na pa mosa na bosani komo libisanga vanda wana na bandino Jael soko ko silika nzamba limbisa yo sopo ko yokelanga tu es libre comme la liberté Jael na vie kolinga bato nyonso tute balubano kama pe Jael oza mwasi parce que ceux qui mubali mwasi ayeko lobelo elingo ko bimake non elingo ko bimake non mwana mwaso aza contre succès nanga te mais ya ngana sa ya papa na yeko loba na yo pona yebi yo yango na yeko loba no leo na loba no kaka makambo moko oyo po oyo bandi batambola na mokili Jael omona mokili ya se oyo masumu tozali Jael yo moko muto koyeba ndeko kotambola na mokili wana yo moko po koyeba ndenge na komema vie na ngana mokili wana Jael na vie oyo nde tozokendele kolinga bato nyonso tute balubaka mabe na yo Jael place likambo ebimaka eyebanaka te place likambo ebimaka eyebanaka te parce que na taleki mususu batindeli ngai ya makitabwe na bandani nyonso babino kosimotala leki na bino Jael eya na tina te eza na tina te na kobanda nanu wana eza na tina te tika biloko wana leki na ngai osoyi na yo puto luka vina yo ya bana na yo ya mama na bino vina okende na yo Jael bakopesa mutu mususu ko azoutilize yo sans le savoir asa bénéficie ne loka ekipa na yo yo koyeba te mais yo so mona kaki onga na zoloba eza Jael oyo zoloba wana parce que intérêt na bango si bazui batriki yo boy parce que Jael yo moko kaka attaque
vanda leki na masambi na yo muto mobimba kaka ofinga kana yo oluba kaka ba mabe moko ya minene o santaka ndenge ni wana yo moko vanda tana nanu yo mosi kitoko boy ozala ba qualité kitoko yembaka no pe kitoko yembaka tana yo leki na ngai hein mutbas ozala ba critère bien nana ndeki ba français moko no tu hein oyebi ko s'exprimer vraiment en français mais tu veux quoi ba utiliser ko na babuzo baba Jaël omoni mboka oyo komi Jaël po mutabuma yo ondima te yaya oyo nazo yebiso soko ko yokelanga ali bozo kendele ekele kitoko te na bandi na yo parce que biloko nyonso bazo tindelanga lekelanga na sepelite lembisa tika biloko na longo na ba distraction luka musala na yo luka makamno sala o s'avancer tika biloko wana ba distraction o bandi ko finga na tina monite bakamatita bafadi so na satellite te ba pesi loko te jae mutu nyonso oyebi mutu akobongiso na poto yo biso miso mpe toyaka ata tozalaki na bafamille ngo bakoma me bayiniseki biso kaka na bata mokili mutu mosusu okondima ta olobano te vie sala boye sala tosalaki mpo na nini kosolola yo sikolingo bana oyingo oyina mokili mobimba bazotia ona erreur Jaël nga nazo bano ataki papa mpe yaya noko Jaël na noko na bino nyo o nazo biso soko koyokelanga te o regete o tenga na zani te kolela ya bato nyonso eleki ya yo nganga okoko sano nganga me bato nyonso balelo 10 nzamba koyo nzamba defendaka pe na bato atalaka kosa likambo abi ate bolekisi na nganga kuta bite na ngape na lembi na ngai ndoki pa lembi abite bosa ndenge bolingi parce que à mon degré na yo eleki nde ndoki aboyi yo c'est que degré leki ezana tina te leki na ngai ezana tina te ote ngala te yaya ezana tina te longo le loko wana longo la distraction fais ta vie osana bana na yo luka vie bana na yo luka tika biloko oyo zo swana bango ndeti ba makongo na oya mwasi leki na ngawa bandeko na yo ya msuka bango mtu bakolaki sonzela comme ma vie bongo te leki na mama ndebo komi na makongo ngapi na koswana makongo ataki yana leki soko moni bakomi yaya omoni na puto so muta longo tse akei kofunda yo Joël toana poto ekomi sina mabe soki bazobombela yo nde babengi ngai na bite na koloba Jaël nazongeli defo soki omoni mutu akomi na niveau ti abanda kobimisa makambo so akemati akoma kolandela makambo ti bakeno kofunda yo Jaël mabese koti omoni poto omonde ga ligo ne komo bima makambo bele ko bima pe kaka na ninwa parce que ndeko lobi otenga na yeba te na moment oyo omoni ka bango nde bazo mema na wana parce que yo nanu côté musuto ko lo bananu matsolo na le vandité Jaël oko simba touche ce qui bazo biso vérité te bako mutu alobi na zana sima no pa ko pesa mukanda akosi Jaël mukande pesa makabongo te bazo ko sayo bazo ko soleki na ngai oza mutu so wumele mbile mso ba peso te loko nso to sala ndeni bazo ko kopia okubima ndengeni parce que ba ranke ne lekiomi mo sala place ezati mutu nusa otaloka misu pipe et comme le koba lobi ndenge za nani Brunel masabina na yo malamu ba limisa man Brunel mas tala Brunel masabina loko saki la Brune masabina modèle loko sala ki misu pona défaite jani mais bato ba lobi na ngai noko simo la Brune na wana masabina na Jaël so ba tsabango mibale to limbisa nani ba ko limbisa nani la Brune masabi tala degré nde ba pesinga yenga oh masabina la Brune masabina wa tiki biso ba pasi boy Jaël azo finga ba bi noko simo ol to bombe liote lelo so ba bito telemisa Jaël na la Brune masabina to limbisa masinga bi te bobosani te bokende bongo te ya la Brune bongo la moment autre le bino to limbisa la Brune ki masabina et la Brune masabina ki Jaël ngabi
te botsa komo musu la brima sabina tika biso na pota munene ko tango balonga bi botika no boyo pesa kanda na ko silika la brine na Jaël bopona la brine Congolais za suka tala niveau Congolais ndini alobi leki na Jaël tala niveau oyo mokile ninga naki balobi yo na la brine masabina so ba telemisi bino mibale ba kopona ba kolimisa ba ngutu la brine masabina mais yo te faites attention eza degré moko mabe omone loko na yo biso na bombe na bato ba lobi na nga bongo eza loko moko signe moko mabe keba nyoka Yves Bonga mabele mame eza signe moko déjà mabe ya mutu soko biso te eza kitoko teleki nanga longola biloko wana longola makamona longola ba distraction fais ta vie et ko sana obi oza muto finga longola nanu ya lero yo déjà soko osoko mwana pototi oza mutu moko lero ba nokulukata osanga nota ba femme de chambre bani oza na distraction ka bazo tsodi ozo okobima ndenge ba bia po osoma lipa il faut olata ba masque ba nini omuntu kuzuza na li osala libre baninga no so bazo ya poto ndenge bazo tambola bazo kutana ko mais yo ndenge ozo sala limité tika leki nanga limité c'est makambo oyo moko zo mono zo sala oyebiki eloko na zo sala so na bimina na environnement bo na za biente ozo mono ngo yo moko conscience no zo yebango mais pour nous zo continuer Makongo wala zande ko na bino mwasi leki nanga pa mwasi na mono ki ba gilet to like ya limbisa leki nanga bo limbisa ye buyoki langa te Makongo leki nanga buyoki langa limbisa ko landa makamsute limbisanga yi pona le na nani na mwana mwasi nani Jaël ya bo mema bongo te azande ko na biso mwasi soto lobito landa mabe to ko limbisa yete me ngai nde na yiko yebisa bino Makongo limbisa parce que ali osubokendele mwana mwasi na yoka mawa Makongo pardon dino na nani wana ya boyoki langa pardon boyoki langa bolimbisa ndeko na bino bolimbisa yebo bomema yebongo te parce que ndenga za wana ko azoloba ne mingi mais ayebi na ye makamususu te botala kaka bozoki boketi kuna ya yebo yo bibiseli sumwa place ne moi nini na ne moi fetolo nzanza na ye moi avant da kuna ezate la tekele bumba na so c'est la prime d'activité na sens wana mwe aluba ezate makambu nyoso bana mama bolimbise ye Jaël yokanga na sengi bolimbise pa bande kuna yo wana ya basi ba yokelanga ngai yana bino pa don boyoka ya tala ba condition sana ngo azana na utu ya omoni mutu mususu aza influencé pa ya batu aza influencé mais azo yeba cause na ngote yazo mona kaka avantage wana ba inconvénient zebele Jaël siko ndenge za mutu po ideo na mumuyu lubanza ba toucher motema osozu tembele oni ko sa mutu mso so moi eloko no kiboba no fandina ndenge ni ozaka tisiko na ba chambre yako zo chambre siko oko chambre pa congolais te parce que congolais eza congolais ya Congo akobanga yo akolingo ko libérer parce que comportement na yo etika bato mabe ezandire mo pe na la brine masabi est-ce que nana kondima lelo soka ndongo na comme la vie a foutre la pa mutu no so bakomona ka image ya Jani na nzoto na ye eza ba sorte wana eza na tina te bana mama leki na eza na tina te mikiti sa yeba ko solola makambo susu oso o mama mobimba o asushe ni fite eloko zo finga zo loba ya ozo finga biloko mususu so ba lobelo te Jaël leki nanga eza kilo makasi la liki songo mboma mobala leki libongo nelengi eza bongo pardon eza so muta yibiso te leki nanga ngana zo yibisa yo eza na bénéfice te eza toujours na perte parce que yo zo muna ka avantage lelo ba inconvénient na ngo yebiti tala ba niveau ngo memi Jaël poto kitika la poto muta yaka na poto na muta kenda ba ndenge moto ngana vana kana poto yo yaka mais eloko liboso ko sengo adresse
siko ebe so ba bando tindelo ba dotse ba kutindelo wapi she wana mutu na soka lingite parce que a on a poto mutabaluka kana minute yo za moso ko so peta ibele boite o sa pe mutu yeba no me mutu no sa zo banga bango za siko keba nyoka ako so ndumba azui permis tata lupanga abeli liboma longola ba distraction wana o te finga bo jai e yana tina te na kongo ndiga zawa nde na solone ba koyoka nga na yebi ke mwana leki na nga na yoka ka koyoka biba tonto Simona yoki lembo limbi se pardo ba pona nga bo limbi sa iya ali bozo kende ba kongo ebangi singa ba do limbi sa bino nande ko na pa soki gilet te loko na te tala makamsuto soki bakaya ya ndeko na biso na mususa de boso te makongo to na bezo to mona ka bino nande ko na biso yaya bokoma na niveau na te ande ko na bino mwasi ata sana mabe bolimbisa yaya ngana zo loba bo yokanga bo pansa video wana makongo yokanga leki na ngai limbisa parce que niveau na moneli mabe sokota bolanda wana nyonso tuté Jaël mikitisa ezana tina te vanité de vanité tala siko oza l'est yo mto yeno poto ozoko obimate pona nini baninga no nyonso bazotambola tozomona parce que ozomona eloko yo moko yebe eloko ozosala Jaël mutu soka lingi yo akolakisa malamu mutu soka lingi yo takolakisa mabe omoni bato misusu azolinga sale l'étoile na yo alinga sale l'étoile no na ndenge moko boye ke oyeba étoile na wana ko ezipama po makambo no nyonso ebeba yo za mutu mususu Jaël soko akimwana malamu mbele soko musika ozoyeba tino yeli poto te otika like kotika like ni pour ça na masolo oluka vina oza courageuse mais ndenge ni ozungu ongokota na babiloko ba distraction leka sona bandeko no senga bolimbi sitika Jaël vie ezala ba circonstance belé ileki nanga nazo sa solo kiboye kolanda kiboye te kiboye wana lelo mukolo kitaka esila ba succès kolanda batone te bazo distraire te Jaël ngaso na oloba mso oloba te avion na linga kita oloba leki nanga tangu na yaka na lobaka suka nango bat baluka anga noko Simon merci ezala tina te Jaël ezala tina te mboka mo batu no soba yina ko mi usa muto okufa te okepa ya nganga bato bazolobelo makamba leki ebele ezalaka ndengo wana ezala tina te leki nanga muta kosa yo te Odette nzongo yanda silence ne komo bangi sanga ya keba nyoka akoswa biso na olobela ka leki nanga Jaël na ba makongo soko moni ndeko no makongo atelema ko fu aketi ko mema bongo c'est que oblessir ye makasi ya solo leki nanga to yibe lo msoko ko loba ne lo msoko ko loba c'est que loko lobi e beti makongo yango ko luka yo mutu nyoso so finga na bandeko na mibali ozolo bakaka mabe ofingi nani te ekoki bongo leki nanga tika longola distraction wana luka vina yo luka mbongo no makongo pa dole ya suka wana parce que ali okei na bangi makasi limbisa yaya limbisa wana ndeko na mwasi limbisa ye Jaël ndengo za wana mikitisa Jaël longo le loko na leki na eza na tina te za distraction moko botelo mbuma te bazoya ko bebisa na bino betwani na bino pamba parce que ba yebe loko eza na kati Jaël yo sa muta makambo belé na kati soko yebaka bazo utiliser bazo étouffer makambo belé ozo yeba te okozanga na muta kosomi lota verves okozanga na mututa okokwebo bata te mona mosa te avant pompier yaba il faut mutu batbazala bongo yo siko batbaza me balingo sali tsaote il faut tuna yango ngana ko peso conseil attaque yaya longola distraction longola ko finga Jaël tala vie na yo parce que oyo fingi déjà eze mo ebele mais to sengi kaka ke zonga normal solo na bandiko no Joël biso to limbisaka na biso ata bandiko na baso surtout bandiko na bandiko mibalo ofingi okoko zwa pe téléphone obengi mpona nga okoko senga bango bapabo bazala yana mibali to limbisa yo
obandi na bato bona monaki batinenga bani na marque tabu batebeli ba mibali bele bani surtout bana mibali vraiment na monako oshoka ki mwa mingi leki nanga solola na bandiko na mibali ata lelo te obengi boyaya te na yoka ki boye limbisanga te esala kabi obi mutu alo ba limbiso na moto mboko elibera pe makambo ebele nani Jael omoni bato nyonso miso bazo saka yoka ki obunga te bazebele otika bango na bapota ngabi ebemba mona mwasi wana ya Belgique ezolobeli loko te Jael vanité de vanité kolanda wana te yaya kolinga te bato misu batsula makambo na yo toyebaka te nga soki nazotelema Jael leki nanga kanga dato na lobilo ona oloba no sincèrement na motema mabeza epa na yo mabeza keba toyebi te nzambe kaka ye moko azali liboso makambo no nazongeli lisusu Jael faites attention mabe mingi eza pa na yo baplace misusu bamemaki yo batiaki yo na erreur soko yinanga ozomona place nga nazokota baplace misusu nga batiaki yo bautilisaki yo bati yo na erreur bango o balukaki bazwi batiki yo ka bongo Jael bato misusu bazana mutu na mutu ayina intérêt ne pa na yo mutu ayina intérêt na ye pa na yo parce que ayebi eloko moko akobenda jamais mutu koyaka azwa na facilité bo te mutu ayaka na intérêt abunganaka te Jael ayebi intérêt na ifo nazwa bonasa soki esili Jael esili pe nga nazwi biso ya na yo o nazobisa yo bakoyinanga na batebele omoni eloko nalobi na yo mutu mosusu amoni etwali na yo ayatiliza ke na ye eloko ya lukaki asala yango azwi ebeba ebonga yo parce que soko remake eloko wana ekabonaka na suka ka mabe soko za mukolo ozoyeba baproverbe ona olobela yo Jael longola parce que ndiko sana eloko suya malamu eza te longola kofinga zala mwasi na kata basi kofinga ka ba mama ozapi yumoko mama ofinga susu muninga no mama umutikisa na tina teleki nanga so moni bandiko no basiliki seke o dépasaki ngara kosulona na ba makongo na petite sœur na ngapi ona mona kasima ki gilet bakeno ko luku yaya to solola mais ngapi na lingina mona changement pa na ko répondre te limo mikolo pina ba TikTok on supena bani ezana tina te le mama sola qui tourne babi po yemba no qui tourne ndinga na yoka ki e passa batenga pe video ki si nsoka ndingo so babi yemba kana yo na yoka te so yemba mais yemba ka visa ibele liboso olingo kata vino kana na batumo bazotsoka na distraction bazoso na distraction mwasi mama mobali opo bala yo mobali wana po bala yo mafan sona ndako Jael eza mwa pasi parce que mibala mpe bazali bacamarade ya msuka ozofinga wana bacamarade mpe bakozala ya bango te soko changer comportement te Jael ozala neti bamisusu bavandaka nango te c'est à toi de voir napesi oconseil antake yaya napesi oconseil antake leki nanga bandeko na basi nakosowa na bango eloko na koloba no kaka yeba kosolola yeba kotambola grâce à Jésus ezala na yo mabe efutaka te pardon mabe efutaka te malamu nde efutaka linga otika racine moko kitoko na nzela na yo kolinga te yo bato nyonso bayina mpe bandeko no na bana no mpo na yo te tike loko moko tika rai po bata rayo Jael mutasala ngo kitoko kozala nzoi to swa bato tika bato na pasi zala tonga mutalati lamba lambo na grâce à Jael nde na lati bénédiction yangwana bat balakela ko kama be babetela ko non Jael mutu mususu ko rataka te kanga dato na lobino mutu mususu rataka te mutu mususu lobani excuse lobani mabe a répondre à te faites attention silence mususu pour comprendre te a répondre au te mais keba osimba touche asansona na soloba hérité wata soso lembe
depuis kipomba ndumba zui permis eza matata oye bandeni tango na sarcelle mibala sarcelle kuna ba homme sel mama balia mbonga kafi koleka kuna homme sel batonda na sarcelle na mboka batango na sanswana oya koyoka yoki Jaël, c'est à toi de prendre ce qui peut vous séparer là, aux yeux, mais essentiel na lobino yangwana. Merci.